Bonjour, nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que comme vous le savez... Mbote, tozali mokolo mwa mitano pe lokola boyebi uto lobi na tongo bazwaki ngai na COVID-19 sima na komona bilembo bya yambo na talisaki nzoto tango bamonaki ngai na bokono na mitiaki na bokangi lokola yango esengami na komisaki kombo na ngai na misala banso totelemela COVID-19 nyatiaki kodi ya test eye po ete application yebisa bato banso tozalaki elongo ekokaki komona pe Elize ndako ya mosala na ngai ebengaki bato banso toyebi tozalaki elongo uto mikolo mibale mileki solo na kutanaki na bakambi baike ba politiki bayimbula matari bakambi ba molongo bayibo kengi na ngai pe bayili bota na ngai banso babengamaki bamitiaki na bokangami pe basalaki test nalingaki na tondo bino botondi pona maloba manso ya kopesanga makasi nazali na bilembo ndenge moko na lobi bolembo mutu pasi kosu ya kokauka lokola bankoto na bino baye bazalaki na virus eyeto bazali na yango lelo na koyebisa bino mikolo na mikolo ndenge ezali kokende etina yango ekende mabe ezali te kasi na koyebisa bino na pole ndenge ekokende na kosala mosala kaka moke na ndenge yango ezali penza na bosenga na mbula matari. Je fais l'objet d'une surveillance médicale et je vous en rendrai compte de manière totalement transparente.